Erika. On a une fois, mon toit bon, ma tout c'est dans mon touka. Voilà des expériences vécues. Mon toit bon, on que non, espoir et ça les sous-soutés. Mais famille wana et l'année qui va sauver mon lopin. Erika. Pourquoi? Parce que non, biso toyeba yaki un jour à Robonga. Erika. Père en salle la biso communée. À combien plus forte raison bateau yo bazala ki bateau normal bateau oyo bazolier sa mabota bateau ta mususu abota na famille Jack espoir bataille sakaye ba dike lobby yenda osuna biso. Erika. Alors gouvernement bazala motema makasité. C'est vrai tout le monde ne va pas si chaque famille va transport oyo ba biso et même ma famille c'est une bonne chose. Tout le monde va cercueil c'est bien. La maman et mon père va tchaki ba bibé c'est bien. Mais est-ce que cela suffit? Erika. Il est vrai que mon toit bon disara motema ezaka nzambe. Mais si ko famille wana ko ekufeli. Total on ka bo biso déjà à niveau ya JTC. Tozoni bongisa déjà que même la 40 jours il y a kokufa ba ndeko na biso to organisé journée mo ya réflexion pe culte mo ya action de grâce. Erika. Nasa la plaisir makasi ya koyeba ko boza ebele pour la kolanda biso toujours na Erika Info. Boyeba que bozali ebele biso pe toza wana pour la kopesa bino musala ya malamu. Lelo invité du jour to yambi bongo mwana mboka na kombo ya Joël Betou azali bongo président national ya JTC. Ako expliquer biso JTC zali nini boyeba kaka na kati ya édition ya mokolo ya lelo. Pe lisusu boyeba que azali bongo notable ya commune ya Mongafula. Esika yapi mobangi na catastrophe o esalimaki na Matadi Bala eza na kati ya commune na biso ya Mongafula. Kasi lelo tozo be la sujet oyo ya accident wana to be catastrophe o esalimaki mokolo le 2 février o esalimaki en tout cas ezalaki pasi mingi. Kasi mokolo lelo to loba boye ezalaki mokolo wapi le président de la République, le chef de l'État, et cite Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aibaki bongo na rendre hommage dans le 26 famille ya ba ndeko oyo bakufaki vraiment na ba corps na bango nyonso ezali bongo exposé à un moment où toujours sur la bino est exposé bongo na stade Vélodrome oyo ya Kitambo na wiye tokoyeba kosola nini tokosola masolo wana. Bonjour mon mboka Joël Betou. Bonjour ndeko Mardoché. To sepeli makasi yo attaqué mwana mboka notable ya Mongafula pe lisusu président national de JTC matondo mingi ndeko Mardoché oui biso to sepeli makasi na biso esengo eza ko kambona ya mbona pesa ndimbola ya JTC biso esengo eza penza mingi te parce que eza bisika siège ya JTC de Rezwami na Mongafula de bisika catastrophe yango esalamaki na Matadi Bala. JTC elingi kolakisa to limbola kango lokola jeunesse tshisekediste pour le changement. Jeunesse donc bolenge ou tozolo la bolenge par rapport ya kaka HD mais bolenge pour une mentalité parce que oyo biso tozali kolanda lokwa idéologie oyo za lokola maître na biso papa na biso kondo na biso ko yatika biso déjà Etienne Tshisekedi ye akufaki déjà mobange na nzoto mais idéologie netikala ki toujours jeune donc jeune eza mutu oyo azana idéologie oyo ezana nkopema eza ko kanisa meza ko fuluka et puis jeunesse wana tozona na idéologie ya Tshisekedi pamba te eza pour na changement yango to bengani JTC. Mokolo le 1er février biso tozalaki na mozole ya papa Etienne Tshisekedi tokenaki et mokolo le 2 na tongo toyoki kuna na Matadi Bala to na Mongafula bongo pylône voilà pylône to benga yango te oya munene wana ya Xnel ekwei to ekatisi na yango eke ebomi bato au nombre ya 26 tamboka bisango wana elibelaki bino ezo sala pasi makasi eza penza mawa ezo pesa na posa ya kolela komona bana mboka ebele 26 eza vraiment pasi makasi sango wana ta komela kibiso ezalaki maomi koleka personnellement lokola mutu na yoka kipasi pour ma kufi bazala ndokola biso pe lisusu eza na kati ya commune na biso donc tokufeli biso nyonso lokola ba congolais mais pasi na biso eza ya koleka pamba te esalami na mabele na biso bisika tozovanda
bisika siège na biso ezali lelo ba papa ba maman ba ndeko na biso ba koti mabele o bazaki na important pour la tina ya changement au tozolobela na structure na biso eza vraiment passe koyoka na parmi ba témoignage oyo zoki mwana mo azobolela azoloba ke mama bimaki na tongo atikilaki biso kaka 800 francs siko mama bisaki biso na 14h toleka wana na wenze po toya kozwa ndunda mwa eloko mama kosala wenze déjà mpona bana bazonga bakele kolamba malheureusement mama wana azali susuti komona ba perte de vie est-ce que tokokondane naye na oteli likambo condamnation ndeko marloche faute tokoki kopartage yango donc eza vraiment partagé nzambe tokopesa lokumu yaza na faute te liwa eza normal mais liwana eza te soki eza normal biso mpe tozanga mokeli faute ya liboso eza na gouvernement na biso mpe faute ya monene pourquoi nazo na gouvernement na biso ezosala mpasi kotala mboka monene lokola mboka na biso basinga oyo depuis belge atika ti lelo ezalaka bongo soki batie singa bayebi kolandela te okende na bakartier mosusu okuti poto bakataki singa mpona moto afutaki te baye bazongisi bakati bazongisi ntango bozokata bozozongisa bokata bozongisa eza lisusu mobimba te finalement ekoki kokoya ekosa scandale o wana depuis belge atika ti lelo balandelaka te bayeba estce ekoma na problème nini ezosenga esala kaka ezosenga bachange wana SNEL etali te or SNEL eza société ya l'état donc likambo oyo ekomi l'état aza na part de responsabilité ya makasi mais nazoyoka bandeko mosusu bazoyebisa biso mpe ke le paraît ke SNEL ye aloba na ngambo na ye ke bisika bapilone wana eleka to basinga wana eleka moto akoki kotonga te eza malamu mais nakote komona video moko balakisi na mboka monene mboka organisé lokola Belgique na Belgique supermarché ya monene makasi mais na se ya pylône ezosala dégâts te pourquoi parce que suivi nango ezali balandelaka yango problème eza te po pylône eza wana mais suivi mpe ya pylône wana eza te po tozolaka mai ya mbula ntango singa ekatani ebeti na mai wana na tellement eza canalisé mpe te pour canalisation eza likambo ya SNEL te wana ekomi likambo ya mboka eza na ministère watelema kokanalize bamai wana mai lokola eza bavanda nde courant ezwi na mai ebandi koboma ozomona likambo wana eza kaka SNEL mpenza te donc wana mpe eza likambo te ni gouvernement donc SNEL azolandela makambo na ye te gouvernement mpe azolandela makambo na ye te parce que soki bamai ezali canalize ntango mosusu ekokaki kozala mpe précision te c'est vrai que singa eki obeta motu mais catastrophe ya mai eotalisama te soki tolongo wana tozongi epai ya gouverneur na biso vraiment nga nazo condamné ye makasi na koprofite mpo na koepengle mpe lisusu eloko moko oyo JTC eutaki na kokoma oyo tomoni ke eza na mafia ezosalama ya makasi oyo esala biso na soni pourquoi par la simple raison que gouverneur ye nde aza lokola président ya ville président ya province 17 mois ouais 17 mois depuis basalaki et bayebaki ko-annoncer que maquette tout le monde qui voilà la télévision fait ndenge balakisaki bona kosala wenze voilà donc aza kosala wenze te et même ceux qui maquette yango tomonaki nga nazopesa ngo confiance te pourquoi parce que banda balansa likambo ya zando monene ti lelo suite eza te nini ezotalisaki soki zando monene suite eza te kama tadi balde ozala bato bamama to bapapa nyonso baza koteka na zando monene o lelo balongola lelo batia bango place nini sort na bango eza nini ezaki na bilenge ebele mpe banaye koteka lelo so mpo bakoma bakuluna to bakoma banani donc ça prouve que gouverneur na biso azosala te okoki kozwa facture nazonga kaka na SNEL facture na yo ya SNEL na ndako okomona na facture bakomi en grand caractère na c'est 1% éclairage public mais yo yenge éclairage public même na commune to quartier ovandi likambo éclairage public eza na nini basoda oyo bazoboma na minduki to baassasin bazoboma na minduki na kati ya butu bakuluna bazopona mobotolo batelefone biloko bazoprofite na molili pendant que soki bakati ngai na yo courant ça signifie que bazokata mpe mpona 1% wana ya éclairage public mpe tozoyoka na sango azoyebisa biso ke ntango bazwaka mbongo wana SNEL alongolaka 1% atindi yango na ville mpo ville eyebaka kotia éclairage public mais tozomonaka so tokomi na Noël to bonne année
le gouverneur azwi biso lokola bana maternelle atia na biso ba dessin ya ba fanfare na ba dessin ya ba cloche ya na balabala pe on tient biso na boulevard Lumumba na 30 juin na iteza une façon ya koseka biso ba congolais toza une façon ya kochola pour lancer le biso bongo éclairage public wana bazo lobela te JTC azwi na courage ya kokoma pour na kosenga soki président assemblée provinciale akoki ko interpeller pe gouvernement provincial pe gouverneur pour na koyeba makambo ya wezane éclairage public pe toyeba ta traçabilité ba mbongo ngo basale la ndeni etikali lettre morte on a compris que pour la bango des achida ndelo ba kino alobaka donc ça prouve quelque part que souci ya kotonga mboka ezate tous va pouvoir ba voter biso menacima to ke kosala mbongo biso to ke tout le temps non maquette au balakisa kibiso au balakisa kibiso ke Matadi Kibala et okoma bongo tout à l'heure. La direction du marché moderne de Matadi Kibala date du mois d'août 2020. En un homme rassuré, le gouverneur de la ville de Kinshasa donnait 8 mois aux travaux qu'il présentait comme pilier de son programme de quinquennat Kinshasa-Bopeto. Le marché moderne de Matadi Kibala sera un bijou et une fierté pour l'ensemble de la population quinoise. Que des mots volatilisés, cette maquette ne se réalisera jamais. Après 1 année et 5 mois, rien n'a commencé. Il a fallu le drame du 2 février, lorsque les câbles haute tension de la Société nationale d'électricité ont cédé et le contact avec les eaux de pluie causait la mort à officiellement 26 personnes. C'est alors que les autorités, toutes affaires cessantes, se sont dépêchées vers la périphérie de Kinshasa pour ne constater que des dégâts irréparables. Sur le coup, la décision est tombée et relayée. Prise en charge des obsèques par le gouvernement. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la construction du marché moderne Matadi Kibala, référence faite à la demande du chef de l'État lors du premier conseil des ministres de l'année 2022. D'où la question, est-ce une nouvelle décision ou du déjà entendu mais jamais exécuté? À la première hypothèse, quelle réponse le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kin, Papa Kin, réserverait aux Quinois, lui dont le délégué avait il y a plus d'1 année et 5 mois donné toutes des assurances. Oui, merci. Toujours continuer toujours. On a mon amboka Joël Betou. Toujours le bela toujours. Makambo Italie, ba maman, bandeko, ba kufaki bongo na marché ya Matadi Kibala kuna na commune ya Mungafuna. Lelo nzoto ya ba wei ebimi ndeboza komona wana totiki bino bolanda yango. Gouverneur
de la ville-province de Kinshasa. Excellence, Azwa Kanaïka. Soki Tembe, Rotuna honorable Daniel Kwenzi Kampata. Il a confirmé à solo qui a un vrai patriote. Nalingaka ngo, nalingaka nakalaka ngo, nalingaka nalandaka ngo, nalingaka nakalaka ngo. Salutations à Excellence Charles Moutamuntu, Oufinu Kwangaba, Maman Angèle Makombo, Lidek Oye, Maman 100 jours. Alamuki na tongo, nalingina kabasa wamoka. Alamuki na sisa. Information na uti mosala na lingina yoka sangwa moka qui cherche trouve Eric. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Excellence, Azwa Kanaïka. Soki Tembe, Rotuna honorable Daniel Kwenzi Kampata. Il a confirmé à solo qui a un vrai patriote. Nalingaka ngo, nalingaka nakalaka ngo, nalingaka nalandaka ngo, nalingaka nakalaka ngo. Equipe
Alphonse Charles Moutamutu, Mufino Kwangaba, Maman Angèle Makombo, Lidek Oye, Maman 100 jours, Mabolongo toujours na C, Sambela Polereka, Henri Mboula Moko, a préféré naye Ereka. Maman Bébé Nzinga Vula, Bakisela Chilo Sabaot, Pasteur Lomoto, Banami et Balobi, ok, les prophètes Makeben, l'homme de Tiko Tak, le prophète Jansin Zambi Mpungu, Blanchard Pambo, et babongisa kipenza esika ya koyambela bakor ozomona na bato bazomema bibembe des fois bazo se perdre omoni bandeko na biso ya sécurité olia bakende na pas normal yango basenti bakembango. Donc vous sentez qu'il y a l'émotion chez tout le monde. Na moni ba autorité ndenge baye Premier ministre Azalaki wana, gouverneur Azalaki, autorité belé Azalaki, vous sentez que Azalaki facilité. Comment bébé Tome sana ko kufela ozomona ke ndeko akufi na famille, mais tant que beaucoup de bébé moko. Cercueil za moko. Mais au événement tant mususu, je vais prendre mon exemple. Na yo kaka pour salama pe na beaucoup ebelé, mais c'est pour ma toute première fois. Il y en a un espace moko batandi de bébé plus de 20. Et ça est facile de supporter. Donc place soit là, attention qui monte au yakoufi, aza membre de la famille biologique notée. Il faut ça là ndokipo au Cameroun. Peut attendre ndokipo au Cameroun. Donc il faut au yoka passer. C'est vrai. Na moni ba policier bazo benga na batuke no bo poussa na kuna bazo ya même. Moni na policier mo na moni policier so ba atanga na ko katena kenano. Alongwe akei. Bamadi suko poussa batu wana kena na vie non awa ezali sou likambu ni ya kisoda ni likambu ya ki policier et comme ici ko motema ki mutunde ko musala ezali penza pasi makasi mais na nyoso ko sans nzambe merci naso ko sans nzambe merci ne mozomona gouvernement ezu en charge ba nini ba garantie nini ba sali na ba famille oyo ba ndeko ba kufeli ba mama ba kufeli ba yaya ba kufeli ba basi bon na wa tali garantie n'a rien dit personnellement ni au gouvernement ici, mais je ne sais pas. Na mona une fois mutwali boma ba tutie na mutuka. Voilà ça expérience vécue. Mutwali boma ozomona ke non espoir ezali sous-souté. Mais famille wana et l'année il va sauver mon lopango. Pourquoi ba lobi ke non biso toyeba ika ke un jour a robonga. Pe en salle la biso promener. À combien plus forte raison bateau yo bazala ki bateau normal bato oyo bazolier sa mabota bato ta mususu abota mina famille chaque espoir batangi sakaye babi ke lobby yenda osuna biso. Alors gouvernement bazala motema makasité. C'est vrai tout le monde ndele ba pesi chaque famille ba transco oyo ba biso et même ba famille c'est une bonne chose. Tout le monde ba cercueil c'est bien. La maman et mon ba tchaki ba bibembe c'est bien. Mais est-ce que cela suffit? Il est vrai que muto abondi sa motema ezaka nzambe. Mais si vous avez une famille qui a été total ils sont déjà à niveau de JTC, ils sont déjà que même dans 40 jours, il y a organisé, journée il y a réflexion, peut-être il y a action de grâce. Mais à l'occasion, il y a sollicité que ça quelque chose. Il faut signer là quelque chose, le gouvernement central là quelque chose, même il y a urbanisme. Na batu ya affaire foncière, il faut passer à quelque chose. Bah dit que baza parmi batu oyo ba causer pe malheur oyo. Même gouverneur ya ville na yé. En réalité toza bana na yé. Biso toza bana na yé. Yende première citoyen na biso ya ville ya Kinshasa. Sikoyo papa na biso akufeli mwana mazana esengo. Azomela masanga, azomela vin. Normalement la keza sens pesa une façon de témoigner sens irresponsabilité. A koufeni bana atalisa réellement que bana wana baza bana na ye et deuxièmement baza ba oyo ba voter qui quand même une élection mususu c'est vrai voter qui était mususu a voter qui mais à la point jusqu'à la preuve du contraire yonde ozo kamba alors à ça là quelque chose gouvernement provincial et ça là quelque chose maman la biso Denise par rapport il y a basango auto zwaki que ayoka qui passe mais eloko moko et bomier c'est pas c'est le moment tozo ba en Belgique alingaki azala. Voilà pourquoi même le chef de l'État a kendaki na maman na motala ndenge ma maison leka ba si so que non ayoke pas si makasi souvent tu es accompagné na maman mais maman a sur place mais maman s'occuper à kolanda biso
parce que nayebi ke reke landamaka makasi akota pe likambo yango abondisa bandeko na biso asala quelque chose bamona ke ata soki tokufeli mais tozala ba oyo batalisaki compassion pa na biso ekozala vraiment moto ya makasi. Mot de la fin pour Bakisamo Mouké pour les Cambodge JTC. Mot de la fin, c'est que JTC a pour la Kobunda pour le changement. JTC a soutenir l'éthologie, JTC est idéologie à Papa Nabiso Etienne Tshisekedi. Nous avons une idéologie à Papa Tshisekedi, biso na JTC Tolobaka président Félix Antoine Tshisekedi azali yaya na biso. Donc yende oasili étendard ya vision ya Papa Nabiso na biso na ye toza papa moko idéologique. Alors tozo soutenir mais tozo na bana mboka nyonso que to soutenir mokonzi ya mboka. Pourquoi tozo senga yango? Mais ça la passe les loto qui va rimera ya ba coup d'état tout ça. Mais soki lelo oyo tozo bundisa na biso na kati ya mboka po bapa ya ndeba ya pona kodondwa tozo monter que quelque part tozo comprendre des gens vraiment kozala koyeba ni to sala soki toko simba na maboko soki toko bunda ensemble toko chaye maboko na yiki mboka na biso ki liboso eza ba moyende za ngate bapa ya wana bakosa biso te bakokende awa bazui opposant moko ba fini mbongo yo sala boye bakepa belligérant moko simba mbongo sala boye mindu ke beta makoto yo batu bazana kimia bakima biso tozo c'est vrai bazozwa yo o gagner metant o gagner na yebite na okaki mama moko azolo bali na za na immeuble na ngai ya eza na 30 appartements est-ce que nazo déjà temps ya bolala na 30 appartements na mukolo moko non. Ata ozumbongo combien au salela te. Alors tous à la bateau tozo comprendre ni tozo luka. To sangisa mayele, to sangisa makasi, to simba na maboko, to luka ko bundisa moyini oya zo kutalibanda et non ko bundisa biso na biso na kati ndeko komona ke changement au JTC azolobela et kozala effectif. Toza la possibilité que changement na ezara ya maloba, ezala droit slogan, ezala droit la ria ya auto ande ko la fois passé non. Ezala eloko oyo toza ko vivre ndeko ezako ça ya JTC. Il y a des poussé à JTC. Merci Mingi, mon amboka Joël Betou. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique qui toujours formule pour accompagner Bisso na masolo na Bisso. Et la chaîne Zinga Kuvu Topesio Mbote. Bisso comme na suka, tout ça koba toujours dans le programme na Bisso, vous allez toujours coacher na ba programme ya Ereka Info. Bisso de lobby, de côté de merci. Formation et assure, pas fait des sociétés,